mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedeto ye utwadi ya mwanda velela bika kalaga yeto tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tulanda ki matei na biso mama pasteur mutate ya biso bandela kina banzeba bayuda kena mibeko mikana ya suka toyoki to bomba to salela pora mokolo ana tobika na biso tozali bana mapamboli kamo misatu batata batikelaki biso bolingo mibeko pe misala awa tozali bapasteur bazali baselo bazali batei bazali tokoki kobosana likambo moko te oyo eza na kati na bible na oyo ya kala na oyo ya sika bateyaka biso mokili epai ebandelaki ndenge mpe toza kotambola batata balakisi biso makambo ebele makambo nyonso bapapa balakisi biso batikili biso devoir ya Yerusalemi na kala Selem komi Jerusalem ape na nkamba nkolo Yesu ntango kosololaki na tata molimo santo kamba ekomi Yerusalemi ya sika lelo nde tonibi Yerusalemi ya sika tozala devoir monene. Noe abotaki bana misato mwana liboso moto mwindu. Alors ntango ezalaki ke tobebisaki nzambe alobi sala masuwa ndenge yango esalamaki 8 nde babikaki tata mama na bana misato na babokilo mai masili ekauki bakiti masumu ezalaki lisusu te kasi ndenge babotamaki wapi na Angola mbanza Kongo. Alo makambo mosusu ye Nimrod azwi likanisi ya mabe ya botongi ntango na seti likolo kuna nde mopepe mabe yake fumolongo alakisaki makambo nyonso me na suka yolobi na 5 malobi natiki bino na rond-point likambo tokolobela lelo rond-point na kati ya rond-point moto abima te bino moko toza kokomprendre banani babimi nano babimi bazali bio batikali banani kambo wana tokolobela lelo alors ezokomona na lelo makanisa mabe ya Babylone oyo Nimrod azwaki ya kotonga ndako kuna na banza Kongo elelo yo stili ya ndako ya Nzambe na nkamba yango ike mokili mobimba na kala ndenge batongaki ndako ya seti likolo elelo stili mosusu ebimi na Angola oyo ezali ke bandako nyonso bapapa batikaki
ni Angola ni awa tozokola na style moko surtout ndako ya Nzambe toyoka nano maloba ya ye moko Papa Mfumalongwa oyo alobaki mpo na 5 mois ya rond-point nani abimi nani azali biso moko tokoyoka maloba ya papa. Kumbe tata mwana pia ni msantu maoyo malungwe na kati na mukane bobomoyi tositoki biso banso matoyi na bisu ya bomutu masima oki etikale na bisu question matoyi na molimo soko ya alexi yango isika na yango banda tangwana nde bosepe na bisu ekozalaka esengo monene na mutu oyo ajui semence oyo ezalaka mingi te ezali rare donc ntango oyo ezali ntango ya triage ezali ntango ya kosala triage nasi natali namoni ete eloko mosusu oyo ekokoyingilisa mutu na esika na Nzambe tata na nkolo Yesu elimu santu nakanisi ndenge Nzambe alobaki nyonso tulia na yokati nzete na kusimba te soko tokamati mibeko ndenge yango ezali kotanga mokolo na mokolo nakanisi bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala makambo misatu oyo soko osali yango mpenza edevelopement okenda kokutana nde solo likambo nyonso tu evandeli esika wana makambo mana nde makobongisela biso nzela batata bamama topesamani mokumba tobangaliwa tata katwadi mokolo ateyaka biso mobemba tata wana akamati mwana na ye abongisi cercle alibitikala ndo awa okuzila ngai kaka isika wana kasi tala nanu ba épreuve oyo elekaki na ntango wana batumi moto cercle yango mpe ezalaki na kati na esobe kaka wana mwana abangi moto mozali koya makasi kasi ndenge moto mozali koya makasi mwana kanisi nde bon même soko na kukufela na kati na cercle oyo moto moyaki ekomi esika na ye eleki epai mosusu amona kuna liyo nzala ekamati ye mpenza ye wana kuyaka mbangu sikasikawa mwana wana alobi ayayayaja lelo yanga isili kasi tata alobaki nabima awa te atala liyo wana ye azali koyaka nde Nzambe na ngai ndenge nini oyo vraiment papa tikanga na libanda boye ndako ezali te esikasikawa liyo ye wana ntango akumi wana liyo alobi tika na plonge akumi na cercle wana arrêt lion asali demi-tour na nzala wana ezalaki na ye kasi akokaka koboma mwana te na ntina nini pamba te atosaka oyo balobaki na yele kubranche te tikala esika wana meme soko omoni eloko nini meme nyoka ngo ezala ndenge nini meme soko nyama ngo azala makasi ndenge nini kubanga na yo te tikala na kati na cercle ya solo mwana tikalaka na kati na cercle akufaki te Papa Simon Kimbango na le 4 octobre wana ezali tout récent le 4 octobre 51 abimi na kati na ndako na ye na tonga vani na rekolo na blanketi na ye baye ko Kimbango na mutabimisi yo zero kutuna kangai na mutabimisi ngai na jela nani na mundi yo lingi nani yo lingi ayako bimisanga yawa na zero kubezo na fungula na yote mais nani butafu izali mpona kutuna ngai te ale kota ne na kota lisusu ku tango na ngai esiekuki na kokota lisusu kuna te c'est fini tolani nani Papa Simon Kimbango le 4 octobre 51 décision finale c'est fini kuna na komanda lisusu kuna te totangi
zaka ili kolona nzete akiti di bela ay jonga kina yedi susukuna te na lubaki nyoka soko alunguli pusuna ye ajwa ki lorde moko ya makasi nzambe alumina ye soko olongole pusuna yo kutala simate soko tali na sima okufi nyoka antuka soko alongole pusuna ye dayera ko kuma karar pato kutana na ye akokuma karar kasi parazar bokuku kutana kasi antuka malamu nde babo maye ne paina yo kasi pata junga sika ya lungu jamais vraiment ça la très obéissant pambate ajwaki l'ordre nanani na mokonjena ye nani tata nzambe nkolo yezu eli musanto nyama ebongo biso bato tozale bakimbangiste papa simo kimbango bibi de bela eyo na ngai est-ce que to sito bimi de bela tozala te tikana kana kumeka soko na komanda de kamunini en tout cas ezali faute na biso te ezali faute na yo moko tikana kana kumeka bakomeka kanzambe te to bima de bela to l'accès solo to lingi nzambe na biso ye amepesi poate ye ajwa na biso tozala na esika na ye totongela ye eloko mutuya bamundele tango bazalaki kuya kubombarde ndako oyo nalobaka yango mbala na mbala mundele moko oyo azalaka chef de cabinet ya gouverneur général pamba te ntango wana azali kusala na bango mundele wana alingaki ngami makambo manso azalaki kozala secret kasi curieusement soko basali barapport na bango ntango ekumi général ya ensense akumi na kisasa ake kuluba etalana boye namoni kuna na kimasa boye na boye kasi mikanda yoso bakobongisa nani mutu bakopesa yango ngai ngana yiba kaba secret wana ndenge yango ezala ko kuleka momento na tongo kaka telegram na bango isiye confidentiel bakangi simo kimbango bango moko babantu kasi ye mutu ngo ndenge nini nzambe asaliye kasi akufaki oyo bakundaki nani Joseph, mais votre papa il est terrible. Papa n'a pas akufaki depuis le 12 octobre 1951. Mais tatana yo wana zele mutu moko ndenge mususu nini mi bakanga ki yeko na manevre ki masa bakanga ki papa yo yibite ngene tena yibite mi bayaki na yawa lobi kasi akimi te yibisika ya salite na poko na kai na kumi na ndako na lobi na mamfu mandongo bakanga ki papa na manevre ki masa kasi bakumi na yeye na kisasa akimi sika o yango no moni basoda bapanzeni mbuka bobibo baza kuluka nani kimbango mais mutango akufaki depuis le 12 octobre 51 sika utozali na 52 kale pas moyen bakangi ye ndenge nini oyo batata bamama yo ozali mutu oyo alandi ye ezala na yo fierté mboko pusekana te mpoate mutu oyo amemi ngambo na la guerre 40-45 nalbilaka binyango mokolo wana awa kabamoni ye kuna kabamoni ye kuna bakena kutala na lubumbashi azali kasi oyo bazalaka kumona azali nani ebongo yo mutu olandi ye malamu nde bokesani bozala na baoyo bayibi ye te yo si oyibi tata na yo ozali mwana na ye tobongisa biso tokamati mosala oyo suka na likambo ezali na le Saint-Esprit suka na likambo nde ye wana tokaka na banganga nzambi munene oyo bayaka kotala biso ya solo batata abraham nde batungaki na ngumba tata nzambi basalaki fondation bapetro na bayowani bango nde basalaki kumeka kusala kutia bamir lelo oyo le Saint-Esprit bino bato baza kutunga kali ngumba na ye ngai mboko kaka na okaki te na kanisi biso nyonso na kisasa tookaki yango na bato minene wana nayibi te papa biselenge soko baokaki te
bokaki nde bino bato bakosilisa ndako ya la Sainte Trinité bino bokotia toiture bokotia baporte na bafenetre bino nde bokotia ornement biloko nyonso tu ezali na mposa na Sainte Trinité mobimba, c'est-à-dire tata nzambe kolo yezu elimu santu bino bato bakobongisa. Donc vraiment malamu nde ezala na biso fierté moko monene pamba te ezali biso oyo cadre spirituel bino ezali cadre politique te ezali cadre spirituel yango na batata na bamama totia molende po ate tokokisa mikolo na biso misimisili nasengi mikolo mituka mizali koya po ate baevacue tojunga na Kisasa me na kati na mikolo totikali napesi bino reporte nde ala etoka na kuvanda na biso ngai nalingi totamala na mosala na biso tina mokolo na biso na kokende ezali dérangement kasi ezali dérangement te ngai nalingi nde natunda bino botunda po ate na bojungi na biso bato bamona ete bato balati ndenge mosusu nzambe azali nzambe baoyo atiaki elemo bakobranche te esika cercle oyo batie biso ndenge tookalaka na papa katwadi bakobouge te mais million azali koya kasi bakobranche te mpo na nini cercle oyo papa Simon Kimbangu atie biso ezali cercle ya nguya makambo nga na laini na tongo natalinga na libya yango wana nde baza kolokaka biso alibi bojui ya solo bajui pamba te baluki biso na nzela nyonso tu kasi bakuki te yango wana papa akomi moyibi papa azali ndoki le plus grand sorcier du monde sidengena. Donc ngai nde nazali kapita bandoki nyonso tu na kati na mokili mobimba babengi ngai nde ye azali grand rosicrucien, c'est-à-dire barosicrucien nyonso tu mokonzi na bango ezali ngai nakomi na tata mwana mpe elimu santo amen. Polim sangai cercle me rond pointé ye moko papa corrigé elingi oloba ke ndenge toza kotambola ndenge tozosala bisala ye atikaki biso na cercle moye tochange ezali te. Abraham asalaki fondation kolo yesu bayekoli batiaki bamire tata molimo centre bati toiture na bafenetre na baporte yango tozosalela soki tobongoli makambo toza susu kuna te soki tolandi makambo wana nde tozali yango wana yo moko oyeba position oza nango oyo babebisi bilembo bakomi ebele oyo babimi mpe bakomi ebele me yokangama kaka nde tolobi oyo toyoki na papa Mfumalongo papa Kabemba papa Elebe totala soki eza na bible olobi nini olobi ya kala olobi mpe ya sika lelo oyo ezalaki kuna na Angola Nimrod abebisaki toza tolinga tolongola likambo wana sikoyo batongeli biso ndako kuna ndako wana eza na forme na biso bie eza na forme na biso te yo oyebi kuna mpe mbongo ya bandimi ezali te mutu moko kaka azotonga ngo mbongo ya bandimi ezali te kobikisa ndenge nini tolobi mpe Brazzaville les 13, les 14, les 15 totosa leta ndenge babengi biso tozala ebele tozangisa te eza programme leta apesi tolakisa ndakisa les 13, 14, les 15 Brazzaville bino nyonso malamu bozala kuna papa Kabemba leka nano otangela biso na bible nini ezali papa alobaki tokende Angola mais des ordres eza ebele makambo mingi eza koleka kuna
oyo ezokanga biso nzela me suka nzambe akofongola nzela. Allez, Papa Kabemba. Merci Nzambe Tata Molimo Santo na kopesa biso maloba na mokolo mayenga malelo. La kombo na Tata na mwana peli Mosanto tolandi thème oyo Tata mokonzabule mokonzali ngomba pesi biso oyo Papa Diange na pesaki na exhortation na ye ete natiki bino na kati ya cercle ata nyama ya Yahudi nguma to moto ezali koya bobima te bokanga makuna na kotanga lango apesa biso chapitre 1 roi chapitre 13 verset 9 na kokita te mwa musika na verset 24 1 roi to bakonzi ya yambo nzela ya 13 mokapu ya 13 to bandi na nzela ya libwa to bandi kotanga na komo na Tata la mwana peli Mosanto. Pamba te Yahweh apesaki ngai motindo boye kolia eloko moko te komela eloko moko te mpe kozongela na nzela oyo okendeli na Beteli te. Bongo azongelaki na nzela mosusu abandaki nzela oyo alandaki nzela oyo ayelaki te. Nzokande prophète moko ya mobange azalaki kovanda na Betel. Bana na ye bayei koyebisa ye makambo nyonso prophète ya ekolo ya Yuda asalaki na Betel mokolo yango. Ye maloba oyo mpe maloba oyo alobaki na mokonzi Jeroboam. Bongo tata na bango atuni nzela nini moto yango azongeli. Bana na ye bakei kotuna nzela oyo ye azongeli. Bongo tata na bango alobi na bango bobongisela ngai mpunda na ngai. Bana babongisi mpunda amati mpe akei. Alandi nzela oyo profete ya Yuda akendeki. Akuti ye avandi na se ya nzete moko ya monene mpe atuni ye yo zali profete oyo autaki na Yuda. Ye azongisi ezali ngai. Alobi lisusu yaka tokende kolia na ndako na ngai. Profete ya Yuda azongisi te nakozonga kuna te ata epai na yo nakoki kolia te to komela na yo na mboka oyo. Pamba te Yahweh alobaki na ngai boye kolia eloko moko te komela eloko moko te mpe kozongela na nzela oyo kendelaki te. Kasi profete wana ya mobange alobi ngai pe nazali profete lokola yo. Angelu moko ayebisi ngai na kombo ya Yahweh ete nazonga na yo na ndako na ngai po olia mpe omela. Nzokande azalaki lokuta ezalaki lokuta. Bongo profete ya Yuda azongi nzela moko na ye mpona kolia mpe komela. Tango bazali kolia na mesa Yahweh atindeli profete ya Betel maloba. Pe ye ayebisi profete ya Yuda boye yoka makambo Yahweh alobi. Yo otosi mobeko ya Yahweh te ocholi mitindo oyo Yahweh nzambe na yo apesaki yo. Ye alobaki na yo kolia eloko te pe komela eloko te na mboka oyo. Kasi ozongi mpona kolia mpe komela yango wana okokufa mpe kutu ebembe na yo bakokunda yango na cimetière ya bakoko na yo te. Tango basilisi kolia mpe komela profete ya mobange abongisi mpunda ya profete ya Yuda mpe ye akei.
na nzela akutani na ntambo moko yango ebomi ye ebembe na ye elali na nzela bongo mpunda na ntambo etelemi epai na epai ya ebembe na kombo na tata na mwana mpe limo santo biso soki tokela ndako tokotanga banda ebandeli po te tososola likambo yango malamu likambo oyo tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba auti koloba na biso oyo touti kotanga na kati na mokanda ya bakonzi ya liboso na mokapo ya 13 nzela ya libwa kino 24 ezali ordre motindo to mitindo na chapitre oyo ezali motindo to ordre oyo moto mosakoli mpaka azwaki epai na tata nzambe mpona maye nyonso ya mabe ezali kosalama na Betel esika Jeroboam azali kotambusa babetelaka biso lisolo ya Jeroboam na Roboam na bokaboli na bango na succession ntango nyonso me ntango nzambe asepelaki na esaleli wana te atindaki mutu na ye ya nzambe mosali na ye akende na Betel alakisi ye nyonso ye akosala akomaki mpe na Betel asalaki mpe démonstration epai ya mokonzi Jeroboam loboko no ekawukaki makambo nyonso malekaki malamu na ntango ye atosaki mobeko oyo tata nzambe apesaki ye asilisi mosala na ye na kozonga nde na mboka wana mpe mosakoli mpaka azalaki mosakoli ya lokuta ayaki kokosa ye tolandi histoire tokokende kola ntango nyonso te parce ngongo ezali te tolobi ordre batata bamama motindo ezali nini ordre ezali mobeko oyo mokonzi moko ya likolo mokonzi monene apesaka na bato na ye ordre soki epesami ezalaka pamba te ordre ezalaka na ndimbola na yango oyo apesaka ordre alakisaka na bato na ye ete azali mosika na bango te donc azalaka pene na bato oyo ya ye oyo apesaka bango ordre yango wana akotika bato na ye te esengeli akengela bango na ndenge mosala oyo ezali epesami na ye kasi soki ordre etosami te yango tobengaka na français insubordination kozanga kotosa kozanga komikitisa liboso na baordre oyo mokonzi ya likolo azali kopesa insubordination to kozanga botosi emonanaka na bizaleli na esaleli soki bapesi ndakisa mokonzi ati kopesa ordre boti kosala boye okomona oyo toko insubordination ezali to kozanga botosi ezali bakosala yango te akoboya yango mpenza na motema moko akangi mpenza motema aboyi kosala yango yango tobengi insubordination ntango tozali koloba na kolika tozali koyeba makambo na yuvai touti mpe tozali koevolue na dossier batata bamama biso na kati na lingomba toza na histoire ya ordre oyo epesamaka papa Simon Kimbangu apesi ordre na papa Diangenda kuntima ete yo ozali kokende na tiela po tokende kokontre likambo oyo ya mabe ezali kobima kuna elingi kobima kuna na mikolo koya kasi ntango ozali kokende okokende kokufa me esengeli okende soki okei te okozala so mwana na ngai te me soki okei ozokende kokufa ordre batata bamama mitindo papa Diangenda akangaki bisaka akei tokuti kosala fête le 29 juillet awa toyebi makambo nyonso ndenge elekaki malgré akendeki akufaki mais lokola atosaki ordre asekwaki mpe ndenge tomoni ndenge tozali lelo ye papa Diangenda na tour na ye apesi biso ordre yango moko yango tokuti kotanga papa oti koloba awa te natiki bino na kati ya cercle ezala nyama ya Yahudi ezala moto ezala nguma ezala nyama nini bobima te apesi biso masese mibale nazwi eza ebele me nazwi masese bino tata na ngai na kozonga bozanga eloko kolia bozanga eloko kobela me bovanda kaka na kati na ndako bobima te toyebi bayo babimaki bazwaki conséquence oyo bakataki bango mosapi apesi biso lisese ya bana misato
tata na bango akufi aye kopesa bango ndoto bomata likolo na ngomba boke kozwa male misato ezali kuna mais à une seule condition malwa de kofungama kaka na kati na ndako bokoti na kati na ndako bokangi ndako nde bofungoli ba mal wana toyebi ba mibale ya mikolo ndenge bango bakoisaki ordre wana oya suka akobisa ko na ndako toyebi likamwa na ndenge nini yango esukaki tango papa Diange da pesa ki biso matei wana lingomba ezalaki ndenge ezali lelo te lingomba ezalaki makasi bien structuré mais apesi biso masese wana ezalaki mpona kokebisa biso kasi lelo tomoni mwana na mwana akomi na eteni ya bato na ye bandimine to eteni ya lingomba na ye quelque part azali koponza yango azali kotambusa yango tolandi tata atuni biso banani babimi na cercle banani batikali na kati na cercle batata bamama nsima ya bapapa na biso bango mibale papa kulutu na papa Mfuma Longo lingomba etikalaki na maboko ya papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Mbanza a organisé lingomba atiko ko sakula lingomba ndenge ba organisation ko bango misato tango bazaki na 5 mois awa na kati na Mbanza. Babi lingomba ezali kotikala. Mutu ya lingomba ezali maboko ya papa Simon Kimbango Kiangani. Papa Arma na papa Solo bango bako seconde ye na musala oyo ya kosala. Ordre wana etosama kite. Tala porte ndenge funga bafungulaki yango mpote babanda babima na kati na cercle pona kozanga kotosa ordre oyo tata atiki. Lokola likambo nyonso na kati na mokili ezaka de bandeli. Tobi tuku dia diam. Likambo na biso oyo tozali kolobela lelo ebandaki le 6 avril 1921 awa na kati na nkamba. Eliko na biso nyonso te likambo nyonso oyo kosalama en dehors ya nkamba. Activité nyonso ezali kosalama en dehors ya nkamba, c'est-à-dire oyo bazali baza branché, baza connecté na nkamba. Ba oyo nyonso bazali branché to baza connecté na nkamba te, oyo nyonso bazali kosala ezali éphémère. Ezali na nguya te. Babate bazali kotosa ordre oyo epesamalité. Soki tolandi malamu na kati na exhortation ya papa Mfuma Longo, papa Diange na konti malobi na kati ya ordre ta mitindu soki bapesi ezaka na nguya moko ezaka koboma mase, ezaka na pouvoir ezaka koboma mase. Tala mwana na cercle batiki na kati na sobe moto ezali koya porte ezali te mais mwana moto ekomi na mwana te nyama na yaudi akomi na mwana te zali nguya moko ezaka na ordre soki otosi yango okozala épargné na makambo nyonso ya mabe oyo ebombami na se ya ordre. Papa Diange alobaki na biso tolandaka ntango nyonso na kati na basport oyo batiaka biso na rateliki ete na kati na bana na bango ezana mutu moko te mwana moko te azwi ndingisa ya kotya bilembo. Même papa Kulutu ou papa Mfuma Mbanza batiaki bilembo te parce que ezalaki marque déposée ya papa Diange na kontima. Abakisi te mwana oyo akosazarde na kosala mosala wana azali kotosa biso te. Même signature likolo ba carte ya lingomba epesameleki ndingisa na epai na yeboko to epai na oyo akokitana na ebonga wana ya chef spirituel. Batata ba mama indiscipline wana soki ezali na l'État esengeli olongwa na musala. Yangwana esengeli na biso kotosaka ba ordre oyo mokonzi azali kopesa. Kozanga ordre, kozanga kotosa ordre esilisaka bolingo katikati na bato. Soki motindo epesami eke botosi ya mitindo ezali te kati na bato bolingo kozala susu te. Elembisaka misala na kati na lisanga. Donc soki ordre pesami batu nyonso fulu batelemi basimbi yango na mbala moko basali yango. Mais soki kaka batu bazwi direction mususu batu wana babebisi musala ezangi manque ya respect, manque ya botosi. Yango nde bendelaka etumbu soki lelo tokomi na bitumbu ezali ko manque ya respect. Ndenge apôtre Paul azoloba na Romains chapitre 13 verset 2. Soki toke kotanga na Romains 13 2 tokomona yango.
mpote tosilisa batata bamama losambo nyonso ezali kosalama dehors ya nkama ndenge touti koloba eza en dehors ya cercle ekowumela te tozali kovivre yango ndenge nzambe alopapa diange nalobaki te qui vivra verra tolobi boyi oyo azali kotambola lelo na lingomba na ezaleli na don na comportement oyo afishaki mosakoli ya yuda nganga nzambe monene awutaki na yuda oyo atambolaki lolenge ye atambolaki ezalaki asalaki rébellion atosaki lisusu ordre ya nzambe apesaki ye te akokende akolia te akomela te akozongela mpe na nzela wana te me kasi akendeki aliaki azongi na nzela wana rébellion ememaka toujours na kufa oyo mpe azali kotambola lokola mosakoli mpaka mutula lokuta azali kobenda malédiction likolo na ye moko aza komikatela boloko ye moko tokomona ngo kala mingi te lokola ndenge tolobiki vivra verra baye bazala kotanga bakilotanga na Proverbe chapitre 2 verset 22 ete nzambe akogumisaka bato mabe te na kati ya bokili mpo ete bazali kobebisa mosala litei oyo ya mosakoli ya yuda moto wa nzambe ya yuda akufaki yango ne epesa biso matei epesa biso mayele ete nzambe akweyaka te nzambe alongaka kaka aza na baprocédure nyonso ye asalaka mpo te akokolonga nzambe akokokweya te ata mosakoli akweyisaki likambo na nzambe me nzambe alongaki kaka yango wana mosakoli na kufa na ye azongaki susu na mboka oyo ya bakoko na ye te bakundaki kuna na Betel esika mosakoli mpaka azalaki mpe mosakoli mpaka abongiselaki mpe liwa na ye na ba oyo ye azali kokosa abongiselaki mpe liwa na ye abisoki nga na kufi bokunda ngai esika botie mosakoli ya nzambe donc ndenge tozali kobongisa mosala na biso ndenge mpe tozali komibongisela liwa na biso situation oyo toza na yango lelo mpona kososola yango esengeli okabwana na mabe soko okabwana na mabe te okososola likambo tozali kosala lelo te makambo tozali komona lelo na kati na lingomba okososola yango te oyo apesaki ordre te natiki bino na kati ya cercle nzambe ayebi likambo nini ye abongisaki bankoko na biso balobaka ete oyo akangi ntaba na singa ye nde moto akomemela ntaba na pondu c'est ntango bapesaki ordre bapesi biso ordre totikala na cercle bapapa bayebi eloko nini babongisaki lolenge wapi tozali kokende mpe kosukela biso ndenge nini esenge na biso tosala keba na baordre pirate okomona yango ke solo likambo oyo ezali ya solo ewuti epai boye nzoka nde ezali bongo te yo na ngai tokangama kaka na ordre to mitindu oyo tata nzambe nkolo yesu mpe molimo centre oyo etambwisami na lingoma na ye ya papa simoki mwa okiangani ndenge azali kopesela yango elonga ekozala kati na biso tata molimo centre na telebi wana komba tata mwana mpe mosantu na komona nzambe tata mwana tata molio mosantu tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba tata molio mosantu merci na oyo opesi biso maloba tozali kaka na likambo yango ordre kozala na cercle me mokolo tokomi lelo ledi out motuna monene ezali kati na biso ndenge tata nzambe atunaki nkoko na biso Adam dans Genèse chapitre 3 verset 9. Ozali wapi, où es-tu? Ozali wapi. Po esika oye atikaki bango abongiselaki po na bango na jardin d'Eden, na paradis terrestre. Aye amoni bango te. Ne atuni où es-tu? Maintenant mokolo mwa lelo
na exhortation ndenge tata mokonzi abola apesi biso omituna yo moko pe omipesa réponse. Où es-tu? Ozali wapi? Position spirituelle na yo na mokolo mwa lelo ezali lolenge kani. Où es-tu? Ozali wapi? Azongisi réponse kuna na musika. Nazali awa na ye koboma mpo nazali na bilamba. Boyebi suite ndenge yango elandaki. Ba raison nyonso to bazala kopesa. Esukaki bango na kati na pasi. Na bunzoto bakufaki mokolo wana te, mais na molimo bazalaki déjà bakufi parce que ba désobéir na ordre Nzambe apesaki bango. La désobéissance est un péché qui amène à la mort spirituelle d'abord, physique ça suit. Tango mosakoli mpaka wana azali koloba na alobi na mosakoli autaki na Juda. Lokola yo tosite okokufa. Bazali kolia na mesa. Et ça là qui était mort subite tango ya alobi directement ya kufite. Bazali na mesa bazali kolia. Basili kolia. À côté na mpunda azali kokene. Le wa écouter na nzela. Il n'est plus rentré na esika ya bango kuna na ya batata na ye kuna na Juda atikalaki na nzela. Et toujours dans Genèse chapitre 3 verset 23 à 24. Tant Nzambe amoni ke bato batosité, il les chassa du jardin d'Éden. Abengadaki bango. Mpe atiaki mopanga ya makasi. Po ete bakota lisusu te pona nini batosité bakabwani liaison spirituelle ekatani na molimo basi akufi abengani bango bazali lisusu lisanga na bomoko ya molimo na yete abengaraki bango kojanga kotosa ordre ememaka liwa etiaka moto mosika na tata Nzambe. Yangona motuna monene. Où es-tu? Ozali wapi na mokolo mwa lelo. Batika ki yo wapi et puis ozali wapi. Na kati na molimo no omituna. Batata ba maman to kopesa kaka 2-3 exemples. Josué a dû mokumba ya komema bana en Israël. Josué chapitre 7. Botanga histoire mobile. Bazako kena na nzela po moto atosaka ordre te po na nini moto bapesi ordre mais atosite mozimbisi conseil ya mabe ya zui alandi yango pe akomi na pasi. Josué azali kokoma akomi bref bakomi na esika oyo après si basa la bataille oyo ya ai mwamoka muke kuna esika ezalaki Jericho ko baba mur ya Jericho ekweyaki Nzambe apesaki ordre bokamata biloko bipunzami te kuna mais malheureusement moko kati na bango komone Akana. Akan signifie celui qui amène le trouble, le désordre. Mozimbi c'est un trompeur, un séducteur. Akan. Maintenant, bango ba bimaki na Égypte. Alaki mwana moke abatabi le séducteur, le trompeur et batowana Mozimbi akoyingela kati na bino abomba bi bokoyeba ete. Akoli kati na bino bokoyeba ete. Na suka nyoka wana moke asui batu. Ye bakei kuna na aiko buna bituma balongi te. Josué salaki ye pasi na bamuta nyoso bakei komi ba maliboso na sanduku na Yawe balbi di kambo yo bo sikaboy Israël mobiba babani ko douter dans Josué. Est-ce que Josué vraiment doit kinguya peta? Est-ce que Nzeto ezalaki na Moïse ezali vraiment na Josué? Mais dans tango na Moïse to monaki makama boyete ah biso Israël. Est-ce que tu kokoma vraiment na bokango?
Josué, tout le monde dit Josué à Zanangouya. Mais pour nani bouillé. Josué a fingami toute la journée à Tcholami. Tout ça par la faute d'Akan, le petit serpent qui est devenu grand, a suivi. Mon Mosimis, okoye matin, n'est-ce ko glissé na kati na bino. Nzambe alobi non Josué tellement ndakola kisayo likamwana zaliwa. Te kino bref bake kokuta akande mto asali yango. Atoni Akan, mon fils, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Lobela ngai solo. Maintenant, au Akan, abie ya solo. J'ai pris Nazwaki un beau manteau. Il faut la séduire prêter comme complice du péché. Complice du péché. J'ai trouvé un beau manteau. Manteau de Chinéa. Un beau manteau de Chinéa. Azolo Bagona Josué. Un beau manteau de Chinéa qui toque. J'ai vu là 300 cycles d'argent. Bon, 300 cycles d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et puis un lingot d'or pesant 50 kilos. Ayebina ba kilo ya or, ayebi peut monter à mongo, ayebi ba qualité. Il est en train de parler à Zolo Bagona Josué pour que Josué il y a solo de qui c'est un kuna nzamba ko limsa kaka. Josué a koki ko la complice du péché te mbongo. Biloko wana Josué ezali ayo okokufa na yango. Josué alors qu'il était l'équisango pembeni poto kabola. Non, parce que Josué avait une grande mission, il ne pouvait pas se compromettre. Josué s'était amené le peuple d'Israël na terre promise. Mission est tellement importante qu'il ne pouvait pas se compromettre dans bamboko na biloko na biloko ça. Ya yo wana e yo moko ko kenango na ito. Alobi na Josué eza na kata ndako nanga botibola APCP ndenge ya bombaki ya au-dessus il y a le lingot d'or et puis on commande un manteau ya Chinéa en dessous qu'on a nassé 200 cycles d'argent en dessous et bombami baké kozwa de ya mwana. Voilà, les innocents vont périr à cause d'un homme. Bana ya bibale na ya basi na ye mwasi na ye biloko na nyonso na basoso na bataba biloko na nyonso ndako bombema na batante na ye moko babwakila bango mabanga Israël bombema mpaso oyo nyonso to biso tomoni à cause ya moto babeta bango mabanga bakufa bango nyonso to. Même les innocents ont payé à cause d'Akan, les tricheurs, le trompeur, le séducteur, le serpent. Voilà. Deuxième et dernier exemple, je prends, c'est Matthieu chapitre 22, versets 11 à 14. Faites et selgeli asalam. Ba lokoti bato biso to salaka na biso bato te. Likambo ezalaki ya motu ya kuna na bayuda nzambe aye amemeli biso yango. Tango ye pa na biso ba lokoti biso na babisika na bisika. Mais attention, avant fête et salema bisengo wana nyonso to nkemo wana nyonso to bilaka nyonso e monisama faut basala contrôle. Yango na papa dans ndenge na message à lobby triage. Faut faire le contrôle pour savoir nani azali na sembo nani azali na sembo te na bolingo na mebeko pe misala ba ordre biso to tika ki bango. Il faut basala contrôle. Et mokonzi asali contrôle. Na ko sepela ba ko lia ba ko mela kaka boy, mais il faut contrôler. Po batu mosusu mabe bazali awo kamata biloko nanga elia mana batu mabe tango mokonzi asali contrôle ake kokuta motu moko na kati na ndako azali bolombo mais avandi na mesa. Vous voyez batu mabe aglisa kakaka akota mais comment batu nyonso to bazalaki na salle ba remarquer te que motu azali bolombo. Mais kolo fête atali abi mais abenge mon ami ndeko ndenge nini yo koti awa ojangi bilamba la fête. Et dans verset 14 abi bo kangela nga moto yo na ba chaîne bo lié jetez-les dehors kune ko zala bilele na ko swa mino
bakangi pe babwaki ye libanda esili alobi ale que la fête commence sans biloko mabe. Moto na kaka où es-tu? Ceux qui osali ne labate tata qui manque le 24 avril oui le 24 avril 1942 kuna na atikaka bilamba alobi to lata bilamba bolingo mibeko pe misala odi baptisme na yo otika makamo ya mabe olobi tango molai na salela ki satana na zwaki di tomate sasa epi na kobila nkolo yeso pe ntoma na siki tata ki mang mpo ete na zwa kobikisa ma d'accord mais pona nini yo zongeli mabe batata ba mama nzembo ye mamaka malgré je ne suis pas choriste mais nzembo yango nalinga yango mingi penza tango mosusu nalinga pour méditation personnelle aussi. Ngai na lapaki ndai epai na yo lapaki ndai epai ya Nzambe epai ya nkolo Yesu epai ya tata molio mosantu ki yo kozongela mabe te kasi pona nini yo ozongeli mabe. Nzembo wana nzembo ya kalakala olapaki ndai olobaki ekozongela mabe te mais pona nini ozongeli lisusu mabe. Bref, nzembo ya Kikongo, mais na traduire yango, bref, kaka isika wana. Pona nini ozongeli mabe. Batata ba mama. Omoni temple biso tozali pe Yerusalem biso tozali. Likambo nyonso tu ezalaka na elaka. Ezalaka na elaka. Likambo ezali na elaka na Nzambe te. Ata ba lambe yango ndenge nini kondimela yango te. Ezala na kati na Bible, ezala na maloba ya tata mokonzi ya bule Nzambe, ezala na ba cantique inspiré ndenge biso toyoki ya temple oyo depuis 1956 yango nde bazali komona yango. Temple oyo nkamba oyo le 29 août l'an 70 toza na mois août le 29 août destruction ya temple oyo ezalaka na Yerusalem ya kala. Temple wana ezikaka na Jérusalem. Temple wana ezali temple oyo qui faisait la fierté d'Israël. Bazo olakisa nkolo Yesu balobi tala temple tala kitoko parce que la loi sur les 9 montagnes qui entourent Jérusalem okoki ko construire ndako koleka temple te parce que yango nde ezalaki fierté d'Israël esika Nzambe na bango asali. Ce qui est dans Washington, moi j'ai déjà été là-bas, dans Washington, Capitole, même dans la Maison Blanche, Mosika na Capitole. Mais le col est pas dans Bangolo, le temple dans Bango Ezali, démocratie dans Bango Ezali. Dans Washington, vous ne pouvez pas construire Kokotonganda côté, et pas Capitole, parce que le temple, il y a démocratie dans Bango. À New York, à Las Vegas, Dallas, mais pas à New York. Yango zomona wana nkamba temple oyo ya nkamba ezali temple tongami na bilaka na Nzambe na île de Patmos balakisaki temple ekoya. Tant nkolo Yesu amoni que temple peut ezeki l'an 70 dans l'encens nkolo Yesu na île de Patmos na Jean balakisi que temple kotongama Yerusalem. Et le 5 avril 1921 yemoko nkolo Yesu apesi nkomo ya sika ezali asakolaki na nkamba oyo Yerusalem ya sika. Donc temple kotongama alakisi esika ebembe kozala nde esika wana ekozala bato nyonso to bakosangana. Et c'est vrai, nzoto ya tata molio mon centre, yangonde le lieu très saint, au des temples tongami, engebene bilaka ya Nzambe. Tango tokomi na 1921, wana tata kimbango abani mosala na lobi, temple kotongama awa, e mabota manso luzatambola makana manza, awa nankam, wana ezali na kati na bilaka na Nzambe. Et bien, ça veut dire que papa mfumalongo papa jangena ke na Israël mpo ete atiela bango libanga ya kotonga temple mosusu kuna po kuna ezala Yerusalem. Non,
ce qui na Grande-Bretagne, au ville, York ville. Mais la nouvelle ville, c'est aux États-Unis qu'on appelle New York. À Wandé, et la nouvelle Jérusalem. Temple, et Tongami, Nabilaka, Nanzame, et Sakolama. Et en 1956, Mindele, Moni, Ndenge Temple, certifié, un document existe des temples de Yango. Okoki kosala soki moto alami ndenge ne na lobi toki kosala temple mosusu kuna na Angola ebisika mosusu mozimbisi ezali na programme ya Tata Nzambe te ezali mawa mingi na bawe bazali kokena kopesa maboko na esika oyo ezali ya programme ya Tata Nzambe te wana ezali refus d'ordre ezalaka sanctionné sévèrement refus d'ordre biso batata ba mama ndenge tata mokonzi abole alobi na mokuma monene oyo epesameli biso botosi liloba ya mokonzi ndenge ezalaka na bana na Israel batosaki Moïse batosaki Josué bakomaki na mokili elaka biso nyonso tu ndenge ye moko alobaki bino nyonso bozala derrière ngai moto azala liboso na ngai te soko moto azali liboso na ngai désobéir na ordre contact est coupé bino nyonso bozala derrière ngai soko biso nyonso tu ndenge ye moko alobi suivez-moi aveuglement ndenge biso nyonso tu tozali derrière ye tata mokonzi abule tokosepela na kati na bilaka ata mpasi ezali preuve mais tiango na kondima no makasi ke tokosepela na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci Bamuta Tokeno Rovanda Tolandi nyonso soki tobebisi etumunde elandaka na nsima soki tobongisi bisengo nde eyaka yango wana tozala mayele ndenge papa alobaki atiki biso na cercle tokontinue bongo bao balandaka makambo ya nkamba na Angola ndako Nzambe nanu totongi te na tosali te me bango soki babandi ndako Nzambe bakolanda kaka ndenge totongelaka partout bango bayebi ke nkamba soki apesi nzela bakotonga kaka ndenge papa Mfuma Longo atikaki kotonga ya désordre te ezala na position mosusu non ezali te soki totongi le contraire na ndako Nzambe na Angola toyokeli papa te ye moko alobi yango na kasete na ye tolandi awa tokotia yango mardi mpo toyoka yango bien crise oyo likambo esalamaki na Angola ndenge toza koloba nimero ndenge asaki ndako wana saki ya mayele etikalaki kuna kolia ekoma biso pasi makambo nyonso na epasi te me papa alakisi biso nzela tokolanda kasi kuna makambo malamu ezobonga te nakozwa exemple na Matadi kaka wana Matadi ndenge basurveillant bakendaka garde na paroisse basurveillant bake garde kolia ezalaki te soki 3 jours combien de jours nuage esalami likolo mbula ebeti moke kaka bapoisson ekiti poisson wana bamebi na badocteur balobi eza nango bien bokoki kolia nyonso eutaka na likolo banyama eutaka likolo na si ya mabele na sansi nyonso wana Nzambe nde afongolaka biloko Nzambe atielaki biso ebele emonaka lisusu te mpona nini Nzambe asilika papa batikili biso programme fo tokende Angola tokende kosenga bolimbisi kulumbimbi
place wana mayele saki ya mayele etikalaki tokende kosenga bolimisi mpo biloko nyonso ezonga kasi oyo tozomona na miso ezolanda biso ezosalama biso ndenge balobi baprofete wana babebisaka nzambe abomaki bango na nzela nzambe alobi soki okomi loba kasi kokita te kolia mpe te eloko moko te zonga na nzela mosusu ye alandi kasi profete ya kalakala ntango alobi na ye ye mpe akiti aye kolia retour na ye babomi ye nde papa azwaki exemple ke natiki bino na cercle ntambo aza koya lion ntango akoma na cercle atelemi na ye akolia yo te nyama mabe akolia yo te biloko mabe ekolia yo te mpo alandi programme nzambe apesi nde yango etikali biso nyonso tozala mayele na oyo bazoteya biso tosala leta mobeko ya liboso ya lingomba tosala leta mokonzi nyonso eutaka likolo yango tozosenga ntango nyonso te tobongisa makambo na biso na lingomba kimi ezala kana tembo ikwiza ifika yetu nzo momenge mundungini senzele twavuikoko katulini kala yewongako fumu yisu inkubilwa nasengi Ajax soki nzembo wana boyebi yango senzele twasiamina boyemba nano nzembo wana elakisita ya mopepe mabe ye kasi soki oza nango ndima kolo yiso kotika yo te fumu yiso inkubilwa momenga ya mondungini kikongo ya makasi
toko expliquer moi muke na lingala ndenge nzembo elobi ndenge ye moko tata molimo mo centre otiko loba ezali ki Kongo ya makasi toko meka ko expliquer moi muke pour comprendre na lingala nzembo elobi nini po oyo eza ki Kongo ya ki San Salvador eza ki Kongo ya makasi penza na mukuse na lingala nzembo elobi boye couple ya liboso na tie to na tiaka elikia na ngai na nkolo Yesu kasi na bizaleli na ngai te na makila oyo nkolo Yesu asopaki elonga na ngai nde yangwana nkolo Yesu kaka nde elikia na ngai refrain elikia na ngai etelema ngwi etelema makasi pona elonga ya nkolo Yesu kasi na makambo ya mokili te. Deuxième couplet nkolo akomi monisaka te kasi na mapamboli na ye ngai nazali atako mipepe ya ndenge na ndenge atako mipepe ya ndenge na ndenge ndenge tozomona lelo mipepe ekomi ya makasi mipepe ekomi ebele na banzete ya minene ekomi kopikwama atako mipepe ya ndenge na ndenge ekoyaka kasi ekoki kokweisa kondima na ngai te na mukuse na lingala tata molimo mosantu nzembo elobi bongo. Merci papa kende kovanda na yo tolandi tozali na cercle tozali lelo soki tolongi nzembo oyo na osenga na kora ya Yerusalemi zinzila za mazulu zizibuka wana eza ya kikongo toyoka bakoya kolakisa biso mpe na lingala tozosala mosala ya pamba te makambo nyonso eza ya kokangama na ngola ndenge papa alobaki soki ntango wana ekoki nzambe akofongolela manso kasi bakale ezali na ebele bato wana mpe baza supporte na bato mosusu me biso toza na likambo te tokeleka maleme korale ya Yerusalemi zinzila za mazulu zizibuka. Fulambelwa munamo
yamva kasonga kyo ingeke mfumane tumu yantuma kalandalo ingeke mfumane sadila mana makeleka esalu kyanzambi kakena kitantuko yovonkutu kinzonzi kya mambu manza mafwaka fula lwa monamo ingete fumwane masivika nusonga lwa monamo ingeke mfumane endo yamva kasonga kyo ingeke mfumane tumu yantuma kalandalo ingeke mfumane kalunavukilako yovonkutuma bundu makwiza vavanza kitinu kya nzambi mumenga kenina aontsonkutu senu kwikila lwa vuluzwa mafwaka fulambelwa monamo ingeke mfumane masivika nusonga lwa monamo ingeke mfumane endo yamva kasonga kyo ingeke mfumane tumu yantuma kalandalo ingeke mfumane
Merci Ajax, merci Yerusalemi, merci Fliki, merci Père Faki. Oligolo banini mutamoto. Na kombo ya tata mwana tata mulimo mosantu tozoyemba nzembo ngona lingala puisque papa apesa biso devoir totia na lingala. Ndenge kaka tolobaka traduction ekoki kozala parfaite te. Et surtout que ça mbangu mbangu ça kaka lelo musale pesemelaki biso. Soki ba kokose kozala bolimbisi batata na bamama. Na lingala ezali boye. Banzela ya likolo ekofungwama botala mwana na nzamba koya na mokili solo se solo koyela kati na mapata banjelu na nzambe bazingie banzela ya likolo ekofungwama botala mwana na nzamba koya na mokili solo se solo koyela kati na mapata banjelu na nzambe bazingie bibembe asekwisaki bomonaki yango iyo nkolo nanga makamwisi asalaki bomonaki yango iyo nkolo nanga nguya napesaki alakisaki yango iyo nkolo nanga etinda natindaki ye alandaki yango iyo nkolo nanga pona nini baninga boboyi kondimela pona nini baninga boboyi kobongwana masoma kotunama omokolo mwasuka bondimela ntoma bobikisama pona nini baninga boboyi kondimela pona nini baninga boboyi kobongwana masoma kotunama omokolo mwasuka bondimela ntoma bobikisama. Deuxième couplet. Mosale pesa melinga bobongisa yango pe boko bakosalela makambo ya solo mosala na nzambe ezali ya bokabwani te ata na makita ya makambo ya mokili bibembe asekwisaki bomonaki yango iyo nkolo nanga makamwisi asalaki bomonaki yango iyo nkolo nanga nguya napesaki alakisaki yango iyo nkolo nanga etinda natindaki ye alandaki yango iyo nkolo nanga pona nini baninga boboyi kondimela pona nini baninga boboyi kobongwana masoma kotunama omokolo mwasuka bondimela ntoma bobikisama. Troisième couplet pe ya suka. Nzela mosusu ya lobiko ezali te atako mangomba makoya wana mokili
bokondi na nzambe ezalaka na makila banso bondimela po ete bobikisama nzela mosusu ya lobiko ezali te atako mangomba makoya wana mokili bokondi na nzambe ezalaka na makila banso bondimela po ete bobikisama bibembe asekwisaki bomonaki yango iyo nkolo nanga makamwisi asalaki bomonaki yango iyo nkolo nanga nguya napesaki alakisaki yango iyo nkolo nanga etinda natindaki ye alandaki yango iyo nkolo nanga pona nini baninga boboyi kondimela pona nini baninga boboyi kobongwana maso makotunama omokolo mwasuka bondimela ntoma bobikisama. Merci. Biso nyonso toyoki tocomprendre kende nokovanda elakisi nini likambo wana nzembo yango elakisi ke papa Simon Kimbangu awa na Yerusalemi akozala na porte akozela nkolo yiso ya ye na bayekoli na ye kosambisama ekozala na ntango wana yango nde tozelaka yango nzembo elobi bongo biso bakimbangisi tomesana ingeta tolobaka ingeta wana ondimi ingeta donc elakisi na sens wana papa Kimbangu aza na porte kolosi akozela kolosi yesu akoya ye na makambo nyonso mpo bakata likambo basekre nyonso eza na nkamba mpe soki ozoboya nkamba okende wapi kama nde aza na loi ya koloba ya kotinda ya kosala misala biso tokeba kaka yango nalobaki ata mopepe ye ya makasi tembo ikuiza efika ye tonzo momenge monungidi senzele twasiame na mfumu yisu inkubilwa boyoki yango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musuye lusia musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa seye mwale tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana